de choisir. À moi 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 de choisir. Napoléon Zelana Bama, Napoléon Zelana Kimia, à moi de choisir. Malgré le peine, malgré les soucis, c'est à moi de choisir. 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 eleko ya vino ya sika na bambeki ya sika na koti moto azangaka ntina okomisi ngai ntina liziba ngolu ya Yesu eleko ya vino ya sika na bambeki ya sika mokili ezela na posa makasi ekomi nazelaka bilaka mokokiso ya nolinga liziba ngolu ya Yesu olokoti ngai na se ateli solo ya malonga te baoyo nyonso bayeba pase na nga. Chérie. Hein? Bébé? Ma douce? Non. Il y a quoi? Ah mais même si tu es envahi des problèmes, mais jusqu'à ce niveau, c'est quoi ce problème qui j'ai prend la tête? Qui Cécilie? Il y a la tête. Je cherche. C'est quoi le problème, chérie? Naza envoyé, n'a pas de problème. Comme ça, non? Je sais pas dans le panier, mais Naza vraiment n'a pas de problème. Il a eu le gamba. Et Naza n'a pas Oh mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Bombiango? Il y a quoi? Hein? 500 000. 500 000 $. 500 000 $? Et oui, bien, moi. Pardon? Tu as dit au détournement? Est-ce que vous m'a posé une question de comprendre? Non, chérie, parce que là, je peux t'aider directement. Je peux t'aider, ma procureur Baza, dans le parquet, on a subi 500 000, on dit qu'il nous dit 100 000, on a 400 000, babombi, calme, ma chérie, on peut, si tu as volé, sois calme, chérie, sois calme. Moi, je suis mon bel nom pour les meilleurs et pour les pires. Et il a compris, mon bel n'a pas raté. C'est rien.
Il y a un agir. Chérie, n'est-ce agir. Mais non. N'est-ce agir. Je ne m'attendais pas à ça. Non. Mais chérie, tu voulais que je dise quoi? Nabetelo lisolo ya $500,000 et bongi na compagnie. Yo so qui a détourné la yebisa yo ça la prison pour nanga top foot à magistrat $100,000. Mais c'est l'amour, chérie. C'est l'amour. Tu sais combien je t'ai prouvé que j'étais très amoureux de toi. Aujourd'hui, tu m'as montré que tu n'es pas mon mari. Accepter de faire la prison à ta place. Non. C'est pas ton mari. On va encourager la bêtise. Et ceux qui ont la salle qui ont ceux qui m'ont balé bisinga boy. Aza. Est-ce qu'ils sont là na episayo? Moni ben vaurien au toyokaka. Bah tu vas faire un vaurien, c'est toi. Oui, je suis vaurien. Je suis vaurien. C'est toi qui vales tout, maman. Moi, j'ai voulu seulement t'aider. Si tu veux me faire participer dans ma maman comme Elio, sois clair devant moi. Dis-moi. Non, merci. Est-ce que nazo yebisa yo que na yebisi yo te que na $500,000 na ndako bien na banque na yebisi ba yebi na musala ngam na bale ko gérer dossier wana muta yebi $500,000 na biro na nga fallait que ne banque. Donc tu n'y es pour rien. Dis-moi. Tu n'y es pour rien. Est-ce que tu as avocat wana osaba recherche déjà ba bisinga ke naza na choité compagnie le bien na choité il faut pas kanganga parce que mbongo nezaka ya compagnie te chérie donc bongo na musala yo mto yedi yango te. Pourquoi au coup de prison il y a innocence. Kana mon niveau bata wana balo bana kabila ngo ino yo to ko tsonga nanga pesa tu yone ba mo kwa Kardashian kutu a esa hebi kumba hebi dem biso mo ku ye yende kuna yo zala ka makai zala ngo makanga ko balite ya pona nga kutonga ko teka ta lopango na bino oyo. Kasi yo vende pa biso. Papa na mama kufa. Mama kufa ya bandu bimeleti. Ndengwana. Ngundi kaka lobi na lelo ya teka lupango. Ubike bato akati po konsolo kwa yingu tebomi. Papa makamsozo. Yo kasi ngaso yo kufi lelo lobi na teki ndakwana. Ngaina kufa ndengwana tengana kutumba lupango. Okutikira maboko pamba ngana kutumba lupango utikira maboko pamba. Ngo mobuta tika na défaut penza. Tozana matanga ya bato. Nakomankeyo. Ngapi na uzongisa. Yaya. Zala kaka mobile jali esprit. Siko lelo yo okoti siko ina passe na ngai. Ngai na zakana sushia mobutu Yopo komi na mobutu na yo. Ozo yo. Tala kaka mobile. Papa ndozo moni bo mobutu atika na défaut. Tozo sura lisoro mosu. Tozana motu tozo pese conseil ata matanga. Papa na koti ko mobutu na kati. Na accompagner ka passer. Pourquoi zo ngo bimisanga mabe na matanga bu. Mama Esther tozali ne bien mama mo malamu na zo to saka yao. Akotinda ngana kei. Mama Esther ndazana za témoignage ya maboko pese pa ngali boso nzambe. Maman nange. Bana ni baye. Noko. Yajibi. Azolela. Allez. Maman bino akufa. Biso to ye abandolela. Maman bino akufa ki to kumeke. Nini? Maman bino akufa. Bomo mo ki ba bino tala bino to. Esther mama. Bado bazawa. Bado bazawa. Azate baby. Mama bino akufa. Yaya. Mona suka. Azela no calme-toi. Baby, wao mona milimu mabe kuna babibi mabo mama bino akufela kia wa. Nini? Eza nini? Baby. Loko loba nga na mte. Mama za tena. Baby. Loba benga no yete biso to yeto expliquer makambo ile sawa. Mama. Osisi ngaba roba. No sa awa. Ya, siko o kusanga na yuko. Meri na bino akufia ndenga ya solo. Baby naza kina katemba. Mama bino Tokunda ki lobi. Bashani moto tango esa mama za. Mama za bi bashani mama za wapi? No fana na mabirite mama za wapi? Meri na bino adaya. Mama za kuizi msemo na Mama kolia bazaso mama kukaza na mbele. Hata sio meri yote na sia mabele.
la maman. Mais qui ça le va ça na base choisir la vie, à moi de choisir, j'ai choisi la vie. Ozali nzela pe bomoy, yonde yo pesaka bomoy, naponi yo bomoy ya seko, naponi yo ya. Quel bonheur de t'appartenir, Seigneur. Quel bonheur d'être dans ta maison, mon Dieu. Quel bonheur, Seigneur, À moi de te connaître. Atzabambonge, mi bébé kokikoya. C'est à moi de choisir. Destinée nangai, yesimba mina maboko nangayo. Yangola lobiye, c'est à moi de choisir. À moi de choisir. À moi de choisir. C'est comme David. À moi de choisir. Dans la boue. À moi de choisir. J'ai combattu les lions. J'ai combattu l'ours. L'Éternel était avec moi. À moi de choisir. J'étais comme David dans la bourse. J'ai combattu les lions et l'ours. Le dernier. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Grace. Galuna. Yoluna. Ah, ok. Bon. Oui, ça or. Il a or. Ah, oui, ça or. Il est tout politique. Merci beaucoup. Bon, natamboli bandana bandé koluka mais vu qu'il na monio na okyo tuna nazoluka oncle na ngaza na mboka oyo azara soda. Oncle Mapuata. Papa Mapuata. Oui, noko na nga. Oyebi et pas nae. Moi ni camarade na don boy. Bisapina nyiza. Oh, azara na mwana. Ouais, azara mwana mobali munene boy. Azatala munene za ni soni mais. C'est combattant, combattant, Boudi. C'est combattant, Boudi Abougedi. Papa, ndeko na bino. Yaka bote. Comment est grave? Ndeko na bino. Yaka. Oh, nini boye? On lobby ndeko na biso sozo kangama nozo luka luka. Non, que tu vas papa. Non, na habité ka oncle na ngai, oncle Mapuata. Ngai. Ngai yo. Ngai yo. Oh papa, so banga salo mabe yo. Je pense que kama bende nini? Ya ça Jérémy, on est sûr que dans son songi. Ah, ndeko na ngano lobaki. Bonjour Noko. Bonjour. Ah, Noko. Na besoin ya oncle Mapuata. Kasi ba lobby do déjà yeyo. Na mwana ya mama Karine. Hein? Mwana Karine. Hey! Esili. OK what? Ah, tikanga. Lolo zo paniquer mobutu aye. Karine. Gracia. Oya bébé. Mwana ya 6 mois. Nakuna. Wana no kutozo ko Shanghai.
Tikana no voyo ko tika nano. Yo mupaya Yo MC bezande kona biso. Ngamba la kisi awa ngamba la Yo so mona. Sini nango awe sini. Sini mena kaseri ko ngai na suki. Kisasa. Te tika zara calme. Tojipe mupaya na biso. Ngai na lobakatele ona za koloba. Oyo mwana na takuna ngai akufaza ni ofeline. Ayeko tere ngai na mboka. Yaya. Oyo banini. Sana lupangu nini alupangu mboka ya utita mpili mwana moko kaka na boti yeyo place mukana moni wikanda lupango eza na kombo na ngai na mutu ayelelo papa na mutu ayelelo na sopa nzuma bloko na sopa wala kala na mpaya no soba oliani omina pointa mo kule tele kuna tayisele mi mekanan mwana ete kuna ngala na tala na kosala kisoda bani ko tala Jeremy na kundanga mine tala lupango za kamine lupango za kamine gracias. Dans le fait on a un problème parce que ce sont des gens ndeko nanga mais na kata bureau sur la tsanga en moko na on ngana comprendre qu'est-ce qui se passe na on la kiso en o monel en na côté ni belinda na bureau nanga mbongo ebungi mais yo solo base mbongo ne monalité bakangisanga bureau na yo yango zo benga kindeko bureau na yo oui bureau nanga na obeta lisolo bureau no na obeta lisolo compagnie te ya entreprise te na obeta lisolo ya bureau nanga na kata bureau nanga mbongo ebungi place eke na oyeba te maman de quoi tu parles mbongo ebungi na poche na yo to ya poche nanga plus de 500,000 mbongo compagnie tango baoloba bakangisa to basala nini ngala loba nini yo moni bakonzi ya mboka oyo place basalaka nani mulongo na prison makala te ezali mpo na nini mpo na mbongo ya mboka ti oyo eza mbongo entreprise. De quoi tu parles? Tu veux m'accuser ou bien osala nini? Mama owelelaki poste na yo zwa poste zwa mbongo mama financière nga nasali nango nini nanga posa osisa te na posa boss aza wana na temps plein nyonso oza nango posa okozwa ye mais tika nga na mosala nasala na kimia nga nazwa boss te mpo nazwa mosala nga na bima na boss te mpo nazwa mosala yo teme eza pense na yo me kende mbala moko epa boss lobaki nde naza bona ye mpo tobima mpo olongola mwa mwasi wana mosala otianga laisse-moi tranquille je te fais quoi yebisanga elo nini nasali yo naa na matière oyo nakoutilize mpo nazwa ye me nasali yango te na mpe na posa nango te mais oyo toobetela lisolo awa ezali mbongo ya entreprise place oyo olelaka na place onga nalelaka place oyo vi na biso na bana na biso nakomi sikoyo kocomprendre mbongo wana esika ekei nakomi sikoyo kocomprendre mais na osala barecherche nakoyeba esika mbongo wana ekei belinda soki kombono eza na kati nakolakisa oke nga napesa nzoto nanga epa bos te mpo nazwa nini poste naza napesa nzoto nanga epa bos te mpo bamatisa ngai donc soki yo ozokombattre nga mpo na poste wana naliaka kaka ya likeya soki ya luya motoki na ngai le reste okomi kobundisa nga mpo na mosala bobosali kobenga nga mama na nga mais yo nabundisi yo te ate oza mwana mama na nga ntango osali likambo ya ya nzela biso kozwa yokanisi soza ndeko na nga nde osali likambo nga nasali okende prison mais soki nga nalandeli naozwa bakoka naozwa bato balandela mais soki kombono eza belinga olia fungulela makala kitoko pardon tikala ke restaurant lia pardon noko nga eloko meminga awa c'est parce que nazali na souci na mona bino ça fait
un long moment que natungisaka papa na ngai naza besoin na mona famille maman na nga alinga koyebisa nga te. C'est vrai que nazo vivre na bonheur, nazo vivre na esengo, nazo vivre na bozunion surtout, mais je ne connais pas la famille de ma mère et je m'étais décidé ya koluka komo na famille il y a papa na nga. Mon père a beaucoup d'argent, mais je n'arrive pas à me réjouir na mbongo papa na nga aussi longtemps que je ne connais que la famille de mon père, la famille de ma mère na ye bien ngoté. C'est quasiment impossible. Hein? Papa zo pesa nga nyon surtout, nazo kende ba poto, nazo zonga, mais il y a une chose oyo et ça le quoi préoccupation na ce qui me dérange. Omoni ngai papa na ngai, ya biso ezali kama makila. Po atanga na tungisa papa. Po papa betela nga lisolo mama na bino. Mama na kufali wa moko na biso lo kwa nyamati. Wana tiki una 7 mois. Na ebisi yo matang papa na ngai. Tout sula tout ça ba kufali pour la nyamate. Ngape sula kana ya komona yo. Omona nga. Gracias. Omoni Noko a soulevé comme mon cause très capital. Bon, papa a dit que l'objet est un solo penza en profondeur dans ce qui concerne ma mère. Maman, objectif, en fait, à quoi fait une maman nayo, à quoi fait la sidate. Sérieux? Le cotard. Vous avez la tout ninde papa, à quoi fait la sidate. T'es à quoi fait la sidate. Qu'est-ce que vous avez à quoi fait la sidate. Maman nayo ba ya kakobala ya. À quoi fait la poison. Garcia, tu as nani Jérémy. Jérémy. Na télémana qui est ton ndenge. To vandi famille to za kosolo. Mais yo kanga ikasi. Oh ndeko na uzo sala makamru kuna mutu uzo zo kula bato ana osala kabango bato na sala sunsi. Yangwana. Mere nayo ba yaka kobala yao. Tangu ba yaka kobala ye epa papa nayo. Bakena ina kisasa. Après mikolo ye ko kolanda wana ayiko joaze mama nayo. Mama nayo tangu abotio asira kama kila. Tangu asili makila wana sengi balandela ye na ba docteur ti ba pesa kayeba kisi wana. Azonga kane moi bien, mais tu vas comprendre de après quelques mikolo boye ayiko daye. Tangu adaye. Yo atika una 6 mois. Atika una 6 mois. 6 mois wana omela libele ya mama na yote. Bwana komeso kaka libero. Ozo mila kaka libero tinde. Libero. Yangwana. Ngai na matanga ya mama na omela kate. Nakoya na ngai boye tellement tata na azali mutu moko azana mwa bambongo na yeme sere wana ngai pena zalaka kaka na barme na ba makamu na ngai mususu ya kisoda na kaka na boma ye mais tellement tuzaka na ndeko na ngai mususu ya basoda bakamera de ngai nde batisa ngai na se te tika ezali makambu ya liwa de tangu tokundika kama mama na yo ngana tika una 6 mois ndene kuzonga na ngai panda wana lobaka na kutika na kunyata kuna te mais Nzambi aza munene makile ya mutu eza ya libata te. Nzambi asalika ya libata pe eza ya mutu te. Yangwana ya mutu pe eza ya libata te. Ya cochon pe eza ya soso te. Ya cochon pe eza ya soso. Tikanga ina solona mona no solona na. Noko ya lapin pe eza ya mpuku te. S'il te plaît cousin. Oh zo na mutu akenda kapoto Ya lion eza ya éléphant te. S'il te plaît. Est-ce que kotikanga na noko na solana ye? Ana longwa. Non, parce que tu parles trop. Mon sol les a tellement important. Je suis là pour nous bino pour que na maîtriser famille nanga, s'il te plaît. Garcia. Na vivre sans famille à maman nanga pendant très longtemps. Je ne sais pas ce que j'ai subi intérieurement. L'argent ne fait pas le bonheur, non. L'argent ne fait pas les bonheurs. Si l'argent faisait les bonheurs. Jérémy, pourquoi vous avez posé ça utilisé comme un armé? S'il te plaît, tu peux éclaircir. Là, comprends que le quoi ma baie. Écoute, cousin. Ce qui me bongo et bandé ko sala esengo mutu. Nengena suka na famille papa nanga. Tu comprends? Naza mutu na koli un jour na prendre pe famille nanga au bana nanga ba osana besoin famille maman na bango. Alors pourquoi pas na mi pe ça pe sengo wana. C'est vrai que ma mère n'est plus en vie mais quand même comme on a binobo déjà et ça n'est pas. Attends, je suis adulte. Est-ce que toi tu connais mon âge? Oui. J'ai quel âge? Même si j'avais 18 ans en Europe, je peux épouser une femme là tu comprends? Bref, je suis pas là pour ça. Oncle, elo ememinga awa nazaki na benataki vraiment papa pression que fona kutana famille papa na ya maman nanga. Alors le quoi na monio c'est mon pas de problème, nayebi ke yo nozande de quoi maman nanga ya makila. Bonheur oyo maman mutalinga qui a mérité ensemble na bino mais le quoi ça te il faut mériter c'est ça. Nayebi ke je voudrais t'acheter une parcelle. Ah na village na bino ya na sombe la bino na Kinshasa. Parce que non
moi je suis à Kinshasa, nazo voyager tout ça, vous ne pouvez pas. ozosomba lopango mpo na ngai ngai nazali nokolo yo kosomba na volonté na ngai eza na mboka moko eza na kati boye. Dinana. Oui, allô? Oui, maman Suzanne. Maman Amzan. Oui, maman. Maman Suzanne, j'ai un sérieux problème. Et Dinana, tel que je vous parle là, il est aux arrêts. Je suis confus parce que maintenant qu'il est aux arrêts et que moi je n'ai rien de l'autre côté, bon mon île n'a pas foutu. Où? Allô? Oui? Ah. Bonjour. Maman, pardon. Problème nini? C'est quoi là on faisait la carte problème à chaque. Mais Ezani. Calme-toi Yagi. Ezani non. Yagi ngom. Nini? Yoni. Musa jité oui. Yo problème nini ça. Dis-moi. Songa na yeza la pona. Po yonga na ngamu ko linga tina ya ame. So na yeza la pona. Julia c'est ni. Julia classe va zo binga na ye. A salué l'examen a raté. La personne qui fournit l'argent ici, Bakangi, non, c'est ce qu'on dit dans Julia. Bakangi, nana. Yo ça ne lo tiagi. Ozo kati Bakangi moi sinanga. O kati Bakangi moi sinanga. Yagi. Na ipo na makambo na tiko. Na ipo na makambo na tiko. Na informé. Yo bi la personne. Mais na informé. Bon soko informé. Et c'est de l'autre côté. Ça te dit rien. Bakangi moi sinanga le côté. Yagi. Après tout, waza moi sinon so Bakangi, ngana na éviter ce problème ngezani na kati. Je suis un gars. Asalini. Dis-moi. Asalini. Dis-moi non, Kene. Dis-moi, sors de la maison. Asalini, là tu n'as tu es mon grand frère. $100,000. Et donc, une entreprise de Bango, baso suspecté, il n'a tout dit, Nana. Tu as l'argent? Est-ce que tu as pris cet argent? Elle n'a pas pris cet argent. Alors, c'est la prison. Il y a un loco oyo à y alors, ça va plus me cacher. Selon les noms, on est bien. Hein? Moi, je ne suis pas me ma case. Ceux qui sont allés, on ne peut pas ça à la prison. Allô, bien clair. Allô, bien clair. Moi, on a nos coups à souffrir, qui pas été, mais il y a un bon et bien, il y a 5 000. Moi, c'est un moment là. Et à moi, c'est moi. Excusez-moi. Julia a été l'oublié, on a été là, moi, parce que il y a Bakangi, n'a pas mon appel Julia. Bonjour. Maman. Bonjour. Au Vandara Koto. Ah, ok. Raconte-moi la grâce. Naza Mupaya. Naza Mupaya, n'ayez pas oncle Nanga awa oncle Mapuata. Ah, Mpaya na bango onde yo. Oh, yo kai déjà lisolo nanga. Kitoko. Ok, merci. Yo pe oza kitoko makasi. Merci. Oh, mais non, vous imaginez que na mboka la bino ah ba oza pe na monse kitoko lo wa yo. Merci bazana bango biso baluna ba mila koza biso. Basi bazana bango bien biso kuna tanga bakomla monter. Si moko oyo tangeli nga kombo jour na yaka ye mutamemanga pa oncle nanga. Obi kombo nini? Moi sinon. Non, moi sinanga te. Bon fait na bande ko luka nde na kutana na ye na posa ki question. C'est de asala. Kombo asala. Asala ni. Mba moko. Asala mba moko. Asada mba moko et moi ebisa maman avant maman bisa kufa. Ebisa maman qui déjà ya sala kamba moko. Hein? Asala ni non comprendre. Asala, tu es vu ko sala te. Ko sala. Mais babota bana papa na maman. T'es trop marrante. Ok, alors ceux qui écoutent à ça, les bons yo. Sala.
Ngakuna kutaka Kishasa faina sana naona Kishasa mena salati. Amazone. Kenda pe Kishasa? Vanda wapi na Kishasa? Kitambo. Na Kitambo. Okay, ngana bandal. Ouais. Abona unamwona yote na Kishasa kwani? Kasi za utomo Kishasa kuboza ibele. Sina. Na Kishasa tozaka ibele. Aboyo olukanga te kwani ngakuna ina mbuka bino na kote nayo. Na yo tikala ta vous pensez comment on a été. Tu souris bien. Merci. T'as des beaux yeux. Parce que yo au Sarasara te kwani. Maman enda isemta ngo mbali soka simbi yo. Ovaze. Ninga simbi wo est-ce que tu sais? Non ba. Non dalbana bitu. Bakosaka na ko simba o. Titi ko simba ngati. Non. Oh. Ovandi wapi? Siko kimanga. Yo mtoto ebisanga awa ke Luna wana soki Luna asala donc genre nde bato babotaka. Ko bota ezaki question na simbi o kaba. Bah Jean sala, je me rappelle tant on savait pas amitié, ezaki ce bozo sakana muninga sauté. Arrête de me faire rire. C'est vraiment gentil hein. Merci. Je peux te faire un câlin, tu connais? Bon, aux Alapes Nakini. Aux Alapes Mobile Namboka. Tina mboka nazala na mobile tina. Na Kishasa ndi nazala na Zuzu. R10. R10. Mais tant que nga to ki osala. Allez après maman tantina benga. Tanga benga maman na bangi après na mifuna zonga. Zonga na zonga tantina benga. Donc tantina benga ki otelinga ko ya nekobo. Te abana bisanga photo meka ngabi Zuzu ngana kukosa te R10 après R10 bina nga alobite swaka na ngoti boyo ntibayi so ke so ba simbi yo sa zemi ko nena simbi ba ke kusimo ngoti sino ovanzi wa pour que toke musika te afanda mwenda kuna bino na ngambo ndako na ngambo wana. Et pas bien wana. C'est tout bon monde chaque jour. Yo qui wa tout qui kanzela mo parce que. Nani? Jimmy. Nde nani? Nina tikala papa mama. Azanani. Azali kia mama biso. Nga piskolo kwa na yana kwa kwa yana. Oncle, moi je pense que je n'ai plus le temps. Bon. Nazo kanisa ki naza suna mikolo mingi te awa. Alors oui, Seigneur tout ça déjà tout ça. Mais au Banaï déjà oncle, moi je crois que bon. Lobanga français ngana. Ngana yoka français, ngana na babeli. Pas de problème. Oncle, moi je pense que ce qu'il nous restait à faire, c'était trouver une parcelle. Alors comme je l'ai déjà acheté, je pense que moi je dois déjà bouger. Je dois retourner à Kinshasa. Est-ce que tu peux traduire s'il te plaît? Oh, t'es vraiment comique. Oncle, Nabandai Kolobaboye. Vu que oh, tout ça lit déjà, le pan ou déjà ton money et tout ça là, et puis j'ai donné l'argent. Alors du coup, on a remis déjà Koloka Kozong à Kinshasa. Mais je voudrais te parler d'une chose. Il y a une fille avant en face Kuna, elle s'appelle Baby. Elle a touché mon cœur. A bêti singa motema. La lingi na balai. Je ne sais pas, bino bat bozaka, boyebi famille na bango. Tout papa a déplacé à Kangam Nazala. Famille na bango. Là tant on lobby a bêti motema, raison niveau le famille à sorcellerie en sangalate. Papa na bango na maman na bango ba kufa boeliwa le kwa bantaba. Oh. Yaka. On baby déjà m'a délivré. La sorcellerie na bango bazaka na. Oyo mwana na azaki na Kisasa. Oyo ngai akobenga ngai mwana nkasi. Ngai na kufi. Ngana za musicien. Ya mboka. Bon mobile ya baby waza musicien na waza suster. Baby aza moseka, baby alingana na alingate na mboko mobi. Bon mobala ko meka ko linga baby na mboko oyo. Nakokata ye mike ngana saka banzete. Mobile wana fozo kisaye. Nga mobile ya mboka na mobile ya ndenge ya bien. Non, ndenge ya bien ça la. Tellement baby akena Kisasa zonga. Saka zu mobile ya bien. Ngana ko sepela. Mais soki mobile lingi mobile ya Sala.
oyebi nalingaka te moto akolinga bebi na koboma ye. Boma ye ata na poison. Merci. Ata malade. Ngai nalingaka mobali ya bavantire te. soki moto aye te ndenge ya bien po ke abala ye. Oh oui, wana nakofunga pena maboko nanga. Soki mobali ya malade na ye na bala bebi naza sérieux mpona tikaka bala mibale wana. Kozomona nde papa na bango na mama bango bakufa. Po sikoyo mbongo soki moto abali. Noko azali noko akolia yo zale konti ya mama. So akeli bala kobota. Et aux apasi pourquoi parce que papa na maman baza sous te moto olia mbongo azate. Bénédiction de parents. Wana ngai na sakota mama bandeko papa baza. Bon, na sepeli mais toko bebi aza vierge. Aza moseka. Soki mobali meki na bebi na mboko. Toko solo ne? Moto ali bongo. Mais à soulever point moko est important. Mwana wana sa famille salité. Mwana wana tapenza moseka. À moi de choisir. 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 Napoleon zelana bama Napoleon zelana kimia Yone À moi de choisir.